Shalom, 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 soyez le bienvenu dans l'émission To Solo la Bible. Émission To Solo la Bible, lelo na yeko courage ndeko moko lisusu. Na yeko lobela susu ndeko moko oya komi kolemba. Oya linga abandonné, oya linga tika. Nazo lobela nazo toucher 2-3 sujets na kati ya émission ya lelo To Solo la Bible. Maman, papa yo mto komi kolemba. Na yebisi yo telemazo makasi. Ndenge nzamba lobaki na Josué. Oyebe comment na moment moko tozo prier, ozo monate. Ozo prier, donc rien ne marche. Rien ne marche. Donc, nothing's working. Omona loko ozozonga kasima. Makambo ngo ezo simba te. Ozo bondela, ozo prier pour na bato, ozo prier pour na likambo wana, ozo prier pour na mwana wana, ozo prier pour na problème wana, mais ozo mona ze kosuko s'empirer. Et comme à kosa nini mutakomi olemba. Nena biso kolemba te na citation wana. Nena biso zala prends courage. Oui, le quoi batu to lembaka. Zambe na obondela likambo na tilelo nazo mona te. Zambe nazo bondela likambo na tilelo nazo zwa te. Natambo na obanga nzambe. Babiso to zaka fidèle na ba dîme na biso na ba action de grâce na ba hormones. Nyonso to za complet. Toyiba nzambe te. Motema pembe problème na likambo na mutu te. Mutasalo mabe a jalousie o melara yo senga aide o aider. Siko elo oni ne salaka. Elo oni ne zo sala. Ozo bondelo, ozo monate. Okomi kolemba na encourager o kolemba te. Oyebi nzambe nzamba ba surprise. Nzamba ba surprise. Ko forcer qui célébrer tété. Batu mingi ba komo lose na nzambe bazala ba celebrity ko forcer yango te. Tango yango ekoya, tango yango nzamba koya. Kombo na wetanga mate, kombo na yebalaka te. Ako lever yango na niveau moko mokili mobimbe ko lobela ko tambuga kombo na bako poster yo. Oyebi nzambe moko ya yango makam nyonso tango elekaka na ezo kosala manasa moi oyo en tant que moi nzambe kozala lokwa mupepete lokola ba pigeon nde bazara en Angleterre ba pigeon place ba pigeon ba belé so bois ki libanga ba panzani ba kimi okaliwa kimi yo kimi nini ya kimi ba elo ba kimeli ba yebite o pasteur Wandol ba elo ba kimeli ba yebite ba kimika boke tuna na likolo yo kimeli linga pe yebite na monika ya kimi kozala bongo te tant que problème eza problème moko eyé sur étoile, ayez sur réseaux sociaux, ayez na monde, et luka ozwa leçon ya malamu na kata problème wana. Leçon malamu se koza la nini. Nzambe a répondaka prière ya mwaso abondela na kuku, a répondaka prière ya mobali abondela na kuku o muto ayebite. Ozo luka élévation, mais ce jour nzambe a bien levé yo, maman osala na est forte. Si vous avez mis colonne habité mokili na présenté na mokili ba keno ezala na serviteur nanga moko ezala na servant nanga moko boye a lukelo nzela dans le bien ou dans le mal a kolukela yo nzela mokili ekolobela yo mokili poster yo mokili ekotala yo yango tant problème ezali panika te moi ça m'a bondeli obala mabondela panika ta lenga te aza stable la citation nyonso ekoya eko se présenter liboso na ye a otala bi citation eye pourquoi lesoni na ko yekola na likambo so nzamba linga tombolo osale forte aux obligés à ko finga te na réseaux sociaux te ndeba biso mona ba fingaka olingi okoya aux obligés à ko ba maloba lokuta te eloko te silence na yo nzamba otombolo bato ba olobelo okende yo ka silence kam longolo na se amatisi au sommet ovandi na bakonzi nzamba malamu
Et on a encouragé au tolingo les mana prière ko les mbate bitumbana bundati na suko longango nzambe azana ngambo na yo nzambe ayebi yo donc encouragement na ngana ngana encourager yo na mukula lelo dimanche. Prends courage. Don't give up. Don't give up. Olunga. Okoma. Nanzela wana okende. Eza facilité vie chrétien. Mais ni pesa makasi. Des fois ozela bato pesa makasi. Muto yozo zela pesa makasi. Peut-être ayebi paza kolemba. Peut-être ayebi paza kokate. Peut-être ayebi moko pe makambo eleki ye. Kozela mutu te. Ni pesa makasi. Zala mwasi makasi. Zala mwasi mobali makasi. Femme forte. Homme forte. Fort. Femme forte. Homme fort. Strong woman. Strong man. Nzamba omona yo. Témoignage na yo. Baolobela ngo mokili mobimba. Kana mboka no te ba ebima te ba mboka mosusu. Tala nzamba za nzambe. Mama mi pesa ma classe paso zali kolemba te. Nzamba pambola bino. Abonnez-vous na massivement na Marie Grace Taylor TV. On ezalaki émission to solo la Bible. Nzamba pambola biso to kuta esumba la sima. Bye bye. Shalom shalom.